et baladi ya Congo Lokole news.com. Lelo Congo Lokole ezotambola na kati ya ville kotuna boni na mboka na biso to remarquer loko moko ke na ba entreprise nyonso surtout privé na ba entreprise nyonso ba commencer ko kenu comme ça là bien ba besoin de travailleurs so ko koti ba demande d'emploi doza 10 ba fi ba sata 7 de 8 il va li ba le bi ça ko mona ba zo ni ba ya moto zo ni to tuna population to ye ba pour les nini souvent ba fika c'est que ba yebi ko sala te bi ba sala kama elle était bien la population. Ok papa, nous avons remarqué dans beaucoup de biso, entreprise est belle, surtout les entreprises privées. Papa, mal les choses que ça demande d'emploi, vous avez des filles, vous avez des basses. Mais sous parce que vous avez 6, bien 5. Nibal va causer à 4, bien 3, bien 2. Au moins la mingi, bon c'est fait la base, on va fiquer, base on nibal. Pour la niveau remarquer le qu'on a mis. Nibal va ça comme elle était, bien inhibié, va y avoir un salade. Ça que tu aimes la réalité, c'est ça que nous, ce que tu as dit, le système de biso, la patito ya makasi wana, bali ndiye bazala kuna etengai, azana hii na IBTP, za patito ya makasi sisi kama mkuje sala, bali ya zetu. Ça que ça ndio le bien tout le monde a kabisa pe yango, ndio bana mosi seki ya kwa ubese. Ça a un peu lâché pour proposer quelque chose comme ça quand on dit que le calendrier n'a été à céder mais tout éviter parce que nous avons besoin de ça ensemble on a responsable celui on a dit la place il faut la poser la solution ngai pour répondre à la solution ngai voilà on a pas besoin que nous engager ngai mais ce que ça m'a pour nani yo ko que de le ngala to quel comme ça on va finga yo ba tiki pour nani non ngala yeba pour nani pas préférer mingi basi ba travailler que le bail on éviter puisque on a dit à faire ce que là c'est un mal na kozala na moni passe les marché les facilité de éviter donc le poste là ngona de ngabe la kutana kate ça ma bongo la société privée et ça publique mais surtout privée la société privée de comment mine la loge parce que moi on dit maman vous avez 8e papa si pour vous ya quand tout ça maman vous engagé bazala facile à beaucoup ya okota ba loge wana tout le monde va petit moi mité moi type pour une vitesse dans ba moi type mais moi pise l'entreprise papa ko li 5 mi 5 tu vas voir si ba mo ba jota la biso l'état ba initiera auto la moi ni les amis au continent tu vas vous initier dans le mini ça va pas stage moko boye o stage moko eza boyaka ma stage moko ezolia 3 mois omona stage wana 3 mois la baloko initie soko limite baboki yo basi mingi bazalaka na vitesse bandima yo moni bazwa mingi bafi mais neti yo awa na moni oza na banque yo travailla a na banque mais sikoyo normalement bafi baza ebele mino mibali ozaka mokie sikoyo bafi wana seke baza na loge ekoma baza loge pene te koteka kaka nzoto corbière nde biso donc ayaka oui bafe moko bapropose yo ndeni sosoli bien na nobeta afungwami akota kaka na jete azala likolo nomoniso na mwase tala biso koto tomonaka bakati omona maetape apetio tolegela biro omoni bezali baza bango eloko te sauf kaka ke bavio nde bavie na biso mwa likolo nde bamastora bango yebisamoto mpona ozala mpe mwa clair sans pudere oteka mpe mwa nzoto moto ya omoni ozala mpe mwa likolo to non tolobi kaka teke basi baa mayele po parité o balukaki parité ezala par rapport a quoi po omona mwasi mwa ya mayele mwasi mwa ya mayele abimaka mwasi mwa mpe ya makasi abeta mpe mobala bambaka ya bimaka bajudoka basi mpe bazali bakarateka mpe ya basi bazali ozomopona yango c'est pas kaka ke basi baza mayele te non basi ya mayele bazali mpe bango wana kaka ozomona bainitie bango po être dans loge faut ape kaka mayele ozomona koloba kutu mayele te baza yango mpe mayele ya bazoba mpe baza emoi mpe mosusu par recommandation ayeka asalaka teste moko te na jipneka ya mokusemba mobila file atanga te atanga pe merci papa
Moi déjà système à kala. Et l'autre on n'a pas si peu na entreprise. Parce qu'on peut à place niveau ba cadre bazali pas si mal. Même le gouvernement. Le ministre pas si bazali. On a système à kala. Puis système en politique pas si na université bali. Pas si na université bali. Belebe basi bon de la métier donc place à moi aussi la société il faut ça là mais ça on m'a béqué non on a ma béqué ko bien mibali ba so abino te bona vous avez compétent bien non souvent ba misusu ba doira basi petit la mibali peut-être les alliés Azo viser l'intérêt non par moi aussi. Azo viser l'intérêt non. Tout c'est dans ma vie. Il faut quand même vous en passez, vous en faites une balle, c'est leur compétence. N'est-ce pas à la Vodacom, à la monnaie mille va ça passer. Belle va ça comme que c'est trois bois la monnaie qui va la Vodacom, les alliés, c'est un service à marketing et puis pas signé souvent, le service souvent dans les et parce que dans le marketing même dans l'université parce que il y a c'est ça. Ok, merci. Bon, moi je crois que moi si Aza plus assise que Mobile. Ils ont peut-être confiance, mais ils ont plus confiance dans la base pour moi une base sérieuse. Et moi si ceux qui livrent comment que ça à mon salaire, à mon salaire à cœur, on va mon salaire à cœur. On a plus confiance dans la base pour moi une base peut-être ma maman, base responsable, base mingi pour mon salaire à cœur. Babi tozosinga bakisi. Babi bazosinga bakisi, ba maman bazosinga bakisi, bazoka banzoto. Koka nyoso bapesa ba poste ba loge, ba comment bébé. Non. Oye sakaka batu balinda kuba. Omoni mibali tellement nga kokoloba na mokili biso ya lelo ya mibali vraiment ba irresponsable. Vraiment ba irresponsable. Yango wana omoni que basi ba se lever, basi ba se révolter, basi ba se révolter, balisi kotika la simate. Moi je crois pas que kaka moi c'est dans mon sala il faut kaka pesa nzoto na ye ou bien simba kisi. Basi ba komi kotanga basi ba plus mayele que na mibali. C'est moi je trouve. C'est kaka te pour na pesa nzoto bien position canapé ou bien pour ça ba kisi bien non. Moi je crois pas. Moi je crois que moi c'est l'élo. Moi c'est l'élo comme responsable. Comme vraiment responsable, comme vous avez vu en main. Comme vous avez responsabilité même pour les camibales. Le moment où on a papa mi, il va comme na bango vendre na bandako, na maman bazo bima, le koteka, on a une sala, pour nini va subvenir quand elle a besoin et après la famille. Merci. Merci beaucoup. Bazo zo ba maman pour maman baza mutema malamu. Na nyonso ya ba maman ezala kaka malamu. Ba maman baza na mitema mawo. Ba maman baza na boboto. Yango wana bazo zo bango. Ko soki ba maman bazwi place. Kimi ekozala, bolingi ekozala bon moko. Lisanga. Babika ba maman musala ba ko simba bakisi, ko ba pesa bango ba poste, ko ba za bisala. Ba mama ba koma kolinga ba konzi na musala ya mama ba papa mo ita za papa adizali bado ezo zuwa ba kiso ba yebi Yesu te ba mama nyoso ba kota na ba kiso te ba mama nyoso ba yebi Yesu ko Yesu azalaki muta bote te azalaki mama bato nyonso ba okiko kota Yesu nganga te ko bazwa ba poste bato nyonso pe ba okiko sele nzoto na bango te ko bazwa poste na misala. Merci. Merci. Donc, c'est que ça par rapport à mon calabiso, parce que c'est plus de femmes qui ça la plus la marketing. C'est ça, même dans des entreprises, à la privée, à l'État, c'est plus une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme d'abord,
c'est une diva. On dit d'abord ça. Et par rapport à ça, bazora basimini parce que les femmes, yebi comment accueillir, baza un peu na eloko wana, na moi culture wana ezala na bango na makita. C'est dans ce sens-là. En général, c'est que je peux dire. Mais balobi ke na vie souvent bakoma kota la loge, bakoma kabanzoto, tout ce qu'on peut faire parce que barab 4 tu sais, si ça existe, il faut avoir d'abord le prendre. Parce que moi, je ne peux pas parler de quelque chose pour Nazan à prendre. Comme je parle de prendre, je m'écris. Je n'ai rien à dire à ce quand on mérite, les femmes méritent. Oui, parce que moi, je pourrais dire seulement que si s'il n'y a que des femmes qui n'aiment biologique et pratique de l'autre pour accéder dans ces postes-là, je peux dire je ne pense pas. Parce qu'il y a aussi des femmes intellectuelles qui le méritent, qui méritent ces postes-là, non pas seulement le loge. Mais essayez essayez encore de vérifier si tu pratiques les loges et de leur demander. Parce que là, à ce sujet-là, moi je me tais. Parce que je n'ai pas une réponse concrète. En bref, en conclusion? Bon, en bref, je pourrais dire que les femmes méritent leur place. C'est tout. Merci à vous. Bah, moi, je pourrais juste dire que elles sont chansards. Chansards seulement. C'est tout? C'est ce que je peux dire. On mérite pas, mais on est chansards. Bah, la chance, dans la chance, il y a aussi le mec qui est à l'intérieur. Ah bon? Donc c'est tout. C'était que ça que je peux dire. Merci. Parce que les gens prétendent qu'ils sont un peu, je sais pas moi, mais c'est une chance. On est chansards, c'est tout. Merci. Ah, toi tu parles pas? Je réponds pas. Non. On peut dire parce que c'est que là c'est la vérité. Elles sont chansards donc les hommes sont un peu trop bizarres, ils se voient comme si c'est eux qui peuvent prendre la place. Alors raison pour laquelle ils prennent les femmes. Parce que c'est pour aussi faire rehausser la femme, parce que la femme dans le temps elle était moins considérée. Et maintenant pour faire rehausser la femme, donc il faut essayer de la considérer aussi. C'est raison pour laquelle on prend aussi les femmes souvent. Merci, on mérite alors notre place. Oui, les femmes méritent. Elles méritent d'avoir des postes, les mêmes postes que les hommes. Merci. Merci. Surtout à reportage à biso. Otune ba papa balobi, ndenge ba mama balobi. Mais musala ezate ka question, so mama zo sala, so ba mama ba tie mama la musala, o mama ka ba nzoto, o mama asimbaka kisite. L'université so ba otanga, otanga ba mama na ba papa. Yango moni mama partout azalaka akimi ezalaka, mama azalaka musala malamu. Ezata ba caisse, ni ba tshaka ba mama, ko ba mama ba ebi. Papa so batie à boyebi ka bapapa nde bazalaka me mama bamama batambola boye bamama bazalaka na sembo mama basangisaka oso mama azosala mosala omona manka te omona eloko moko te donc moye tokondane bamama eza te omona nini balinga kozwa kaka bamama bapapa te bamama nde bayebi bamama baomérite place na bango akimama bazomérite place na bango mama azalaka na susi ya société ekei liboso me papa te papa bolimbisanga na olobela bino babe te koboko te nini na okata biso boye te tolobela nde makambo oyo eza na nzela mpo bamama bazalaka ya monene tala nde babombaka mwana na kati ya libu 9 mois ndenge mpe so batie na entreprise ndenge akosala ndenge esengeli bango batebe bakoma préféré bamama bamerita yango pesi merci na mama kiti bisemo ADG ya Congo Lokole ye nde moto azwi baimage to pesi merci na Patrick Mosala ye nde moto abote yango pesi merci mpe mbote ya tro epai ya Christian Ndisu number 1 oyo ya Congo Lokole news.com number 1 napesi Flori balekomoso mbote David Oliko nabosani yo te Omba Matuli Rode Bisengo nabosani te Laetitia Bisengo petite est propre wani te Godin Zikisa Andre napesi bino nyonso mbote tomona mbala nsima na émission mosusu napesi bino nyonso mbote bye